bi bon sono tozanelikia po kozale bon sono ezali komitika te na maboko ya leta ezali komitika te na maboko ya baboti kasi esengeli na biso bi bon sono to se surmonter na bakokoso nyonso o esengeli bomoto wa biso lokola kokoso ya lokolo kokoso ya loboko to pe bongo kokoso ya lisu ne esengeli na biso bi bon sono te bo osala bongo mutu pamba te mutu ezali ebandeli ya maele ebandeli ya boyebi ebandeli ya bonsomi ya moto na kati ya mokili mbote na balandi banso ya Vuvam Television na bisika biye binso bozwami pe bongo mingi penza na baye oyo bazali bongo kolanda bongo biso libanda précisément na chaîne YouTube ba mongisisa Vuvam Television wapi wana tupesi baye bango nyonso bazana mikili ya libanda tupesi bino mbote ya mingi pamba te émission handicapé ekelama na likanisise moko na tina ena kopesa bokasi pe bongo ya kolamusa bandeko na biso oyo bamikimisaka pembeni na biso bandeko na biso oyo batalaka ete babonete mokili balingi komikitisa liboso ya mokili liboso ya société kasi nde likanisi moko o wapi ebota bongo émission handicapé kasi tokozanga te penza kopesa nanu na sanza iye tozali na sanza bongo ya bakoko na biso pamba te le 3 août oyo na manaka bapaya ezalaki bongo mokolo oyo tozokanisa bongo bakoko na biso nde tokotika ta miniti moko mpona kokanisa bongo bakoko na biso oyo babundaka bongo etumba ya baindu. Matondo mingi tokolika ete na émission handicapé mama ya likambo oyo tokolobela bongo mokolo mwa lelo ezali bongo ezaleli nini esengeli handicapé azala na yango ezaleli nini esengeli handicapé azala nango wana banso boyebi ete basije ya boye na émission ya boye tokolobela yango biso moko te mpo soki tozolobela yango biso moko bato bazokanisa ete tata mukenga dernièrement ndeko moko abenga biso talisi biso tata mukenga est ce que bino mpe bozalaka handicapé te ezaka likanisi balongo balataki biso na nzela ya mokusuki ya mozala panda na ngola mokobi misala mibuko toyoko kama libwa na tuku mibale na moko o wapi apesaki biso ngambo te tata mukenga bino bolobela ba personne vivant avec handicap nde yango si mpona sujet oyo ezaleli nini esengeli handicapé azala na yango tokolobela yango biso moko te tozali bongo na mobiangami na biso na kombo ya tata musumari nde tokolekisa nanu elobeli pa na bango bamitalisa pe lolenge totaliseli bango babakisa oyo esengeli kobakisa neti commentaire kolandela présentation na bango nde bongo tata musumari mbote na bino. Mbote tata mukenga mbote na bandeko nyonso balandi Vuvam Television na lolenge oyo bino bozopesa biso susu maloba na mokili ke biso baye oyo bamonaka neti tozaka bongo bato bayoka biso peke tozaka baninga na bango bato otobotami na bamabota na bango esengeli pe to vivre ka bomoko na bango mbote mingi na bandeko balandi ya Vuvam Television. Matondo mingi tokolika ete kolandela présentation de te présenter bino totalisi bino liboso ya bandeko tata musumari sifo bakisa siko tata musumari nani bandeko bayebi bino tata musumari bayebi bino na kombo wana te nde bombo koki kobakisa na iteni ena. Matondo mingi tata musumari za kombo ya libota kombo ya libota musumari famille musumari oyo tobengami na posi non sukisa babenga biso mbuta kombo oyo yebani mingi sukisa mbuta bakombo ebengama wana bakombo na biso me kombo musumari kombo ya libota. Matondo mingi tata musumari tokolika ete bososoli mai oyo tokolobela bongo mokolo mwa lelo pamba te oyo tokolobela lelo ezali bongo ezaleli nini esengeli handicapé azala na yango po ezopesa pasi na komona ete bizaleli mingi bandeko na biso bazali bongo komonisa na mokili ezali mpenza bizaleli oyo elongo bani te po mingi bazali komitika bango moko bazali komilatisa bongo bangambo oyo wapi kosala ete ekumbela bango mukumba te mpe bongo ngambu nde na yango toponi oyo tolobela nanu ezaleli nini esengeli handicapé azala na yango tata musumari mpona bino ezaleli nini esengeli handicapé azala na yango. Matondo mingi tata mukenga na bandeko nyonso balandi oyo bazolanda Vuvam Television handicapé azali mutu lokola mutu nyonso pasi ezokomela ye kaka po eteni moko ya nzoto eza na kokoso nde yango babengi personne vivant avec handicap mazali mutu
bizaleli ezaka ndenge bizaleli ezalaka pa ya bato ndenge pe handicapé azali moto esengeli azalaka na ezaleli mais koko so na biso lelo tozo vivre na mboka moko donc lelo baneti société moko ke basala neti bato wana baza délaissé baza bato moko neti babwaka bango ali ba mususu pe ndenge bamikota na makambo yango wana nde yango siko esalaka ke bakoma ko afficher comportement moko oyo bizaleli wana esalaka bato mususu basepela te nde bakoma kotia biso neti siko tokoma kaka classe moko bandicapé bazalaka boye bandicapé bazala bisenga bandicapé donc omoni siko nyonso wana couleur wana tozolata ngo po batia biso lokola toza bato moko toza ya ntina te mais nakosepela mingi na émission na bino oyo na ndenge bandeko bakoma olanda ke handicapé pe azalaka avocat handicapé pe asalaka musala moko boye azalaka ingénieur nde sikoyo moni ndenge bino bokomi kobimisa biso boye bato bakoma omona pe ke non handicapé pe aza mutu oyo ke osoko opesi pe musala moko boye akojouer mpo makanisi nanu ezalaka na mutu ya mutu nde place mayele ya mutu ezalaka yango pe seraki handicapé lokola za mutu soki na domaine okeke esengeli asala akobimisa pe mayele na ye ndenge mutu nyonso abimisaka mayele matondo mingi na iteni biso telemeli bino na esika nini bolobi ete bato balatisi bino molimo wana ntango bolobi bato balatisi bino molimo wana ezopesa pasi mpo ezaleli wana moni ezaleli balobi na mikolo baloba ete lilala moko ebebisa lilala ya mabe moko ebebisa malala ya kitoko ebele bamikolo bato babeta bamasesi wana mpe bongo moyaka moko afingisa bayaka nyonso lolenge toyoka bamasesi wana bakoko batika eza na ntina ntina oyo batikele bamasesi wana okomona ete esika na société place bato bazali esengeli ezaleli kokopie makambo ya malamu siko so tozokopie makambo ya malamu te ezopesa siko pasi mingi na kati ya mokili tolobi bongo mpona nini okomona lelo moto phénomène moto ezokumbama mingi okomona ete moto azalaki ne normal azalaki na mosusu azalaki anotambola ne normal na mokili mais kaka ta mosusu ekumbeli ne ya moto mabe abukani lokolo alati moni molimo wana donc ekomi bamo automatique epa na ye elati mbala moko okomona ye akomi kobima na baparking okende kosengasenga bambongo donc ezaleli wana eza on dirait que bino bapersone vivant avec handicap bobotamaka na yango tolingi siko botalisa na mokili ete ezaleli wana bobotamaka na yango te mpo tozolobela bizaleli mpo émission handicapé ekelami na likanisi ya kopesa bokasi kopesa valeur kopesa loi ya égalité na monde mpe bongo na mokili na biso to mpe na mabele na biso ya bahindu elakisa ete bakoko na biso bayebaka lolenge kani esengeli bana nyonso bazwaka bango na lolenge moko kolandela bakokoso oyo bana babotami na yango kolandela oyo totalisi bolakisa na mokili ete handicapé azali homme fort na société na ye maloba na ngamu na bino matondo mingi mopanzi sango tata na biso mokenga eza bongo na ndenge opesi ndakisa bana moto wana ke lobi abukani bakati lokolo akomi otambola na beki ye pa komi bisengasenga ndenge eza biloko tozomona surtout na ville ya Kinshasa oyo tozali po ville ya Kinshasa nde mutu ezobimisa benda buzoba nyonso ya kati ya Congo awa ndenge eza wana moni bizaleli wana lokola eza bizaleli moko deja elata biso ba biso elata biso bizaleli wana elata biso bizaleli oyo bayibake kosenga donc lokola eza bizaleli oyo elata biso bato siko bakoma komona yango neti yango ekoma siko mosala mais biso tolinga kosala mingi différence eloko wana po na ndenge bino botambusi micro na bino pe na bandeko mingi oyo bakomi komona ndenge bozolanda bemission bakomi omona ke différence eza mpona nini po eza bizaleli oyo biso toencourageaka yango te ata moke na ndenge nini ata bandeko wana oyo aza okumba moto lobi akwe bakati lokolo akomi personne vivant avec handicap ye pe akomi ka kosenga bakomi omona neti mendicité nde ezalaka mosala ovi moto akovivre nango or na kati ya kosenga wana jamais okoti kosomba lupango kosomba mutuka te eza kaka eloko moko baopesa yo kaka mpona temps moko okomi lokola eloko moko ya litio donc batiolaka yo mpona eloko bazopesa yo biso tozalaka plus bato bacomprendre à travers caméra na bino na micro na bino ke personne vivait avec handicap azali mutu lokola azali mutu na ye mpe ekosala lokola mutu ndenge mutu ya mutu nyonso esala soki batie na banorme nyonso esengi mutu asala akosala soki kaka
kokoso wana na eteni ya makolo esali ke atambola te me mutu eza na kokoso te mutu eza na kokoso te eloko ezosala pasi eza kaka bizaleli wana lokola bato bazwila yango deja neti mosala moko neti abtidi moko oyo vo akobaka nango yango ezosala pasi ke bamosusu lelo bakoma omona yango kaka malamu nakende kosenga biso mpenza tosepelaka nango te bino mpenza bosepelaka na yango te to betama masolo mingi na maître wana atalisaki okomoni na poche azata musota na 50,000 oyo personne non handicapé aza nango te na poche na ye mais na mutuka baboko kotisa ye obi tango tolobi ete muyaka moko afingisa bayaka nyonso tosala allusion na nini okomona personne vivant avec handicap transport net na pourquoi au moins transport comme 1000 francs pour émission handicapé oyo na voir télévision et que la mina likanisa ko pesa bokasi pour tant que le bete mobeko ya égalité mobeko ya katikati kozala juste soki muninga futaka 1000 francs il peut ofuta combien 1000 francs sikoyo eloko de pesa pasi boyokani na batu 1000 francs mais yo komi kuna omila timoli mwana kinga na za handicapé yo moni émission oyo ekelami na likanisi ya kotelemela bandeko na biso oyo baza na biseli wana mabe siko tozo luka batu oyo o baza déjà na makanisi ya malamu makanisi nini po soki baye bapesa baye oyo batikali na biteni ya bandako bokasi bapesa baye oyo batikali oyo bazobanga mokili bokasi po eponi te kodebrouiller eza na ntina kosala nyonso na mutu esengeli bouger eza na bapersone non handicapé bavandaka mpe boye avandi banda ntongo asibi mpe ata 1000 francs te bazali mokomona ye te aki azwi arode mutuka to amata na mutuka mpo aloba yo te nga na kofuta te soki asengaki te bozososola na émission oyo yangeta toza na posa mpo lelo tolobela bizaleli so bino bokobomba bizaleli wana biso toza tokobeta bamain libre nde toza bamain libre ekobetama awa biso koposa na biso ezali bino bosunga baye bazolanda biso na bizaleli nini ya malamu esengeli bakoka bokozala na yango bomeka kotalisa bango bizaleli nini esengeli bakoka bokosalelaka ntango mutu transport efutamaka 1000 francs nga mpe na kofuta kaka 1000 francs ntango tozokende na nzela omoni ete esika oyo soit tozozonga bato kuna bazokima likambu na esika moko songolo mais yo ozokende te nga bakosala nga eloko te omoni bamakambo tozokutana na yango botalisa na bandeko mpo na nsima awa tokolobela nano nsima misala mpo na misala ekozala mpenza na ntina makasi bino mpe botalisa bato kolandela misala miye oyo bino mpe bosalaka me yambo nano bopesa nano bokasi na bandeko na biso wana bameka mpe kolongola molimo wana mpo tozwi bino mpo boza na ezaleli bolobi mpo yeba pasi ya mutu esengeli yo opusa na pembeni na ye ofengeli ozala pembeni na ye esengeli opusa na pembeni mpo abetela o soki abeteli yo te na kotikala koyeba teke pasi ekozala ndenge nini na yango bizaleli nde tolingi botalisa na bandeko na biso bizaleli oyo esengeli mpenza bakoka bokozala na yango matondo mingi mopanzi sango na biso ya vuva mu télévision omoni eloko uti oloba wana na émission bosalaka na maître wane na etenika oyo olobi wana ya transport soki biso lelo tokomaka na niveau oyo botunaka biso na tour wana na mission elekaka tokumbaka mutuka ezalaka mpo na kokoso wana ka bango te biso mpe tokutana na bakokoso wana ebele ozokende nzela okola na domaine ya technique tosalaka omona place mosusu osala motu wana alobi ke non biloko wana ye ayebi yango te apesi yo mbongo okende osomba ofo okende victoire okende me ntango okobima na rebwe faute taxi bis baboyi kozwa yo batrajet ya milai mingi ezala na bataxi te ezalaka bataxi bis batrajet ya mikuse nde komona taxi batrajet ya milai taxi bis sikoyo ozomona ke yo kolue taxi te ti kuna mpo ku ekozala me okota na taxi bis ndo ntina wana omona mpenza ke nga nakomaka ntina niveau nakoma koconduire mpona kokimaka kaka eloko wana tokutana nango mbala ebele me edecevoir nga te ke namitika na nga kaka bongo po eza ezaleli ya place tokuti me biso lokola toluka to remonte yango moni sikoyo esalaka mpe ke
na salaka effort nga lobi te soki nazombi mutuka sika pona bando baby sango esenga esimba te funa somba occasion nga mongo na banda ko monter tina monter na komisa ngo capable ke nga na koki kokumba donc tinga na salaka eloko wana kaka pona ko remonter eloko wana metango lobi eloko ya bizaleli moni bandeko na biso mingi bapasi ya makasi yango mona lobaka ba mabota o pe to botami esunga biso te na ndenge nini ba mabota mingi to botami esunga biso te na kozanga nanu ko considérer na libota ngo wana botami batangisi bana mususu yo batangisi yo te bayebi kake aye ata batangisi ya kokende wapi basukisi yo wana alors tango basukisi wana au fur et à mesure ozalaki mwana muki opusani age pusani allez charge komi molimo wa fanatisme et lati yo siko responsabilité wana ekomo saloke okoma kosala lokola likambo mafufu otango zo sala likambo mafu nde place yango komi bome eyela kabiso badmik nalandaka fumukusu mingi na émission ne mingi atobakaki aye kozongisela biso bomoto na biso tanga aye kozongisela biso bomoto na biso na bomoto wana nde place o biso tokangaka yake donc batu soki bazangi bomoto nde tokokoma kaka na bamakambo nyonso tozokoma nango lelo soki batu bakomi na bomoto na bango lelo tango biso tozosusola mpenza ke non naza motu na mitiaka ngo penza teke naza personne vivant avec handicap na mitiaka ke naza motu tango naza motu na kuasime responsabilité ya bomotu yango esalaka ke place mususu nasali effort ke namonisa ke ngai naza motu yango bato bapesaka biso confiance omonisaka ki bomoto ngo ndenge nini namonisaka bomoto wana na ndenge eza ke moto akonfie mosala na ye ayebi ke oza personne vivant avec handicap apesi yo mbongo ya kosalele musala neti ma misala technique ndenge nga nasalaka musala technique na bongisa mingi babiloko ba électroménager biloko électronique tango bapesi yo mbongo okomande eloko boye na eloko boye eza na kokoso bapesi yo mbongo nakei mpenza ntina sombi eloko na sombi mpenza oyo nayebi mpenza ke tango nakosalele musala mokolo mosusu akanisaka ke jour akozwa kokoso aluka ngai me nakosala te akomema nga wapi nazwi mbongo wana nake kolia na ngai ba mususu pe basala ngo bon baza même pas ba personne vivant avec handicap même ba valide ba technicien belé même ya ba mituka banini basala ka bongo azwi mbongo mutu akei pe libela bolimbisi to boteli bino maloba te mais place ya ba valide na ba non valide esika na penza epikisa mikolo ba yango faut mettre le bayete ba personne vivant avec handicap na ba personne non handicapé on est kozala malamu pona kopesa bokasi tozo vivre na égalité bon to vivre na égalité donc ba mususu basala mais ngana sala ka yango makasi ke te nazwa mbongo wa mutu wana nalia mpona yebi akomemanga wapi te mpona za boye te nga na kosala ke nasepelisa motema na ye na mbongo abimisi ntango na pesi bongo omoni ke na mipesi nani considération ye moko mpe mutu apesi nga mosala mpe azwi susu considération abakisi ngai donc ntango abakisi nga considération wana esali ke mokolo mosusu akoluka nga obi asaleli nga publicité epai ya mutu mosusu alors mutu wana ntango akoya akomona mpenza ke non ya solo mutu ayebisaki nga basaleli nga boye naza na bato mosusu lelo nasalela mosala électronique eza ke ata ndenge nini bakoluka nga kaka bakokutana na mosusu ndenge nini na confiance to na kozwa baengagement orespecte nani ocontent nde bosinyaki na ye nde boyokanaki na ye mpo nanu nga moko na se considéré nazwi considération wana namonisi yango na mosala oyo nazosala epai ya moninga mutu nsima nango ye mpe lisusu abakisi nga considération wana omoni sikoyo nde place esali ke lobi bamona mpenza ke non aza na ntina me wana mutu abongo akozwanga te na rang oyo ozotia biso nyonso ndenge tofingama kaka bapersone vivant avec handicap tozalaka boye biloko wana yango tozosala effort mpenza na voix oyo bino boutilize tolimbisi kokosela biso makambo te biso bato nde balobaka biso te kasi bato wana yango yo mikolo eza po epresente nde sikoyo ke bato wana lelo toyekolongola nde bato eloko wana nde na mutu na bango balongola ngo na mutu na bango balongola ngo na mutu mpo bayebaka ke toza bato toza obligé ya kovivre na égalité to se compléter ndenge mokili yango esengaka peut-être ye aza na ye normal na ndenge balobaka mais
côté mosusu pe ya raisonnement nga nazo raisonner pe plus que oyo azo raisonner te asa handicap na ye pas un handicap na ye mais siko biloko wana bato même biloko wana même ba société ebele ekufi nango place mosusu esengi ke na sala nazwa occasion moko ya musala na SNEL nakei chef wana tango ezalaki par recommandation mutu moko boye nasalelaka musala atindingaki lokola biloko électronique wana eye mingi kota ya SNEL kende nani kutana na mutu boye ba mais tango ake amoninga kaka lobi ye kutu ndenge aza boye ke bando senga fu ba transport ebele fu kolukele mutuka donc a créé ka ba raison moko boye po nazala eka brique moko ka ya makasi brique moko boye or ba raison nyonso apesaki na ba transport bato bajan baza kuna pe bapesa bango ba transport ngeta ba mituka pe tambola mais ba écarter nga kaka parce que nazaki personne vivant avec handicap donc omoni likambo wana ezaki biso lelo na bandeko nyonso wana ezosenga kaka ke considération nanu ye moko mimonisa yango soko mimonisi yango nde ekosala siko ke baninga oyo baza nzinga na yo balanda yango po baconsidere yo na makanisi oke ya solo azalaka mutu po eloko wana ya kolongola biso bato nde eloko ezokomisa biso na betape nyonso wana balongolo mutu mais soki lelo ke tozongi bato tokozonga penza na esika wana considération wana ekokoma kati na biso ke bandicapé bazala susu bongo te bandicapé bazalaka susu bongo te matondo mingi bandicapé bazalaka lisusu bongo te tango bolobi esika ya kibomoto bomoto fumukusu kia mbunza panda na ngola okobi misala mibuko toyoko kama libwa na tukumi bale na moko émission o bolobi biso peto meka kolanda yango tango bolobi kibomoto moto na kati na ye kibomoto loko lezate ndo bomoni société na biso ezali ya kobunga société na biso ezali penza mingi ya kokita na lolenge kani totalisa bino esika oyo po tango bolosimbi esika ya considération nde eboti makanisi oyo est-ce que ba personne vivant avec handicap bango pe ba se considéraka na misala oyo bazali kosala to pe bango ba milatisi kaka molimo o wana na bongo sikoyo est-ce que ba personne vivant avec handicap bazalaka pe na considération na mo musala muki ayo ekoli po bino bozolo ba ete bino bobongisaka na bino bozala bino ingénieur eza malamu siko ezali wana malamu esengi bopesa ngo pa bandeko po biso awa tozolobela awa miko eza ngai me bato oyo balobaka oyo bazotuna biso mituna ngambo sikoyo ezolata sikoyo biso lokola biso tolati ngambo ya kolata émission ya bapersone vivant avec handicap nde topesi sikoyo maloba epai na bino bolimbola mpona considération ya misala na kati ya bato matondo mingi mopanzi sango considération ezoya kaka nzinga na yo esika oyo nanu ozali ndenge yo nanu ozali na ndenge oyo komonisa yango epai ya bato ndenge balobaka yaya wana soki yaya wana amikitisi devant baleki atikali kaka yaya ya bongo yaya ya bongo mais soki ye moko ndanu considération yaya ebandi na libota na ye même tina quartier ezalaka bon ndenge moko likambo biso tokutanaka nango soki otuni biso mutuna wana ya considération na banzi ke bandeko ba personne vivant avec handicap mingi soki taxi eza na makambo wana ya taxi wana kofuta mbongo ya taxi nga kutu namona yango problème te po avant mutu abima na ndako kena okende sika moko faut bongisa déjà mbongo ya transport okokende komona nanu teke nga na kofuta te okei te yango nde moni place wana bo loi wana tango ezalaka na tanga mobutu biso tomonaka yango normal biso tozalaka bana mike wana kutu ezalaki neti ville ya Kinshasa ndenge eza boye te naoyebisa bino ke tata na periode wana nga nazalaki kutu na re bamituka ezosenga nga ozokende wapi asengi yo okende wapi po bamema yo mais eza ndenge moko na lelo te donc lelo ndenge echange na population ekoma ebele na baeglise de réveil oyo ememela bato makambo bandoki ekoma sikoyo mutu soki déjà aza na défaut baklasse ye déjà na ram moko boye considération mpe liboso ya mosala sikoyo na eteni ya mosala omoni na eteni ya mosala ezoya mingi na oyo azopesa nanu confiance yango ya kopesa yo mosala sikoyo biso lokolo bino bapersone vivant avec handicap bakelaka misala bango moko te po tolobi mutu eza ebandeli ya boyebi bonsomi ya moto na kati ya mokili sikoyo bino moko bokreaka misala te
to pe osokota na likanisi déjà que nde naza boye na longola bandeko na likanisi wana mabe na mituna bango te yango to lobete considération liboso ya musala c'est que bino moko pe bozaka na makanisi wana te ya koluka un jour ko encadrer ba leki ba o bazwa na sima pa ba tama na molimo bota ute matondo mingi tata pona considération wana ke kokela misala ou bien kolongola bandeko bazoya na eteni wana bon biso nanu tokanisa yango te me lokola tozala na ba association ya bongo tomona nanu résultat nango te ke po ba association wana ezalaka na objectif moko soki bazwi ya bango o bazwi wana mususu etikali wana bakabuli bameli bamasanga ali esili nango lokola tozala mingi na ba association wana en tout cas tozala na likanisi wana teke to créer musala moko boye pour encadrer baninga parce que yebi ba association mususu eza bongo mais biso pena to tiango pena makanisi te biso to sala kaka o esengi na bato ba approchaka biso to salela bango musala nde yango to sala musala net neteni bolobiete kusangisa bato bamelima bazuma koki bamelima sanga esili na yango siko bino lokola bolandaka tolia fumu kusuki ya muzala panda na ngola koko ya suka mboka na likanisi o eza balbiete ata mutu azosala mabe ndenge nini yo sala soko ozofuta nyongo te seko ozosala nini ozokotisa nyongo na eteni oye na sikoyo bobunde siko bino ta bopesa kindakisa na bango kaka nde biso tokokanga bino kana ndakisa na bango lokola ye apesi bino deja kibomoto na kati na bino seke sengeli bozala na ezali ya malamu ya koluka ete kolakisa bato lolenge kani esengeli bakoka bokotambola na ngambu oyo ozali na partema oyo bapesi yo maloba epa na bino matondo mingi lokola bopesi biso likanisi yango siko po ezalaka nano na mutu na biso te mpona nini ezalaka te ezalaka te po ndenge toyebisi bino touta deja na baassociation wana oyo tozalaki bamame tozalaki tomonaki ezalaka nango kaka kokumba biso na mais sikoyo lokola bopesi biso makanisi wana tokotala nano soki ke ozala na lolenge oyo biso mpe tokoko encadre bandeko mosusu baya mpo balongola mpe bamakanisi wana oyo esalaka ke bakanisaka lokola baza considéré te baza batu te tokomeka kobongisa yango na mbala ezoya ngeta bokotala makanisi mpona yebi fondation moko tokotanga kombo te mpo awa toya kosala bapiblisité ya bato te fondation wana bango babandi osala babeki ye mona koyeba kosala babeki wana abenga bandeko ne bapersone vivant avec handicap bazalaka wana bazosala babeki basalaka bafauteuil roulant bazofabrike bango moko donc omoni ete epesa makanisi tolakisa mpe bavideo ebele awa ya batata Adama Traoré bazosala misala kasi mpona lelo toza na esika loko tosimbi ete na misala personne vivant avec handicap komitika te toza na photo moko tozolakisa bino ete personne vivant avec handicap wana eza na Burkina Faso asali bilanga ya coton ezaka photo botala bongo bino moko photo wana bokomona na beauté po na niveau asali coton wana nde aloneli yango ndenge kobotela okomona nini okomona ete akozanga mbongo te akokelela te nde tosengi na régie balakisa biso na bino photo wana ya tata wana na eteni ya Burkina Faso botala lolenge oyo azali kosalela bongo mosala tokoliki ete bozotala lolenge ezaleli botala bilanga wana botala vert wana couleur ya kimia boyebisa ngai ete ndenge aza bongo couleur ya abondance botala lolenge ndenge azaleli okomona ete tana nde azonguluma tana nde aza kofandela makolo eza te ye kuta azonguluma ndaza bongo azata na ta kosimba beki te me botala lolenge asali bilanga wana ebele wana sikoyo na yo moto oza na eteni ya ndako oyo ozali kolatama na molimo wana bolanda ndakisa ya ndeko na biso ekopesa bino mpenza bokasi makasi ngeta tata Busumari ma commentaire moke mpona photo tolanda wana botala sikoyo lolenge ndeko asali bilanga na ye ma commentaire moke mpe mwa maloba na ngambo na bino matondo mingi en tout cas tosepeli makasi nde omoni eloko tolobaki considération yango wana omoni ke ye amitiki te ke lokola na eteni moko ezosala te ye mpe akende kosenga lokola amimonisi ke aza mutu yango amitie na mosala ya bomoto mpo epesa ye résultat wana epesi ye matondo mingi bandeko mingi oyo balandi yango mpe bamoni mpenza ke bandikape bazalaka bato aza boser bandikape bazalaka bato considération kaka bandikape bazalaka bato matondo mingi bandikape bazalaka bato wana mpenza totelemela bino baza bato toza bato biso nyonso ingeta kolandela itando topesi bino miniti mibale bomeka kolimbolela biso mpona bino
kolandela mai tosololi apo tosololi mama alikambo tosololi lelo ezali bongo ezaleli nini esengeli handicapé azala na yango liboso ya société oyo azaleli na entourage na ye ezaleli nini ya malamu mpe bongo nini bokokotisa na bato basimba na eteni ya ndako mpo bopesi nimero na bino na baye oyo bazali kolanda biso na eteni bandako bakoka bongo kosusula mpo tomoni ete mingi ya koloba ezali kasi kolandela ngonga nde ezali kobalana te penza matondo mingi malobi epa na bino. Matondo mingi tata Mukenga tokosenga kana bandeko nyonso bebosono ata bao bazalaka batambolaka na se ata ba oyo batambolaka na beki na bao batambolaka na bavelo eza ba circonstance oyo yaka na mutu nyonso ndenge mutu moko te asi aluka maladi eyela ye eza circonstance à vie ekomeli yo lukake oleka étape wana po bomo esuki te lokola bomo esuki te étape oyo okolakisaki na koki yango nde fo omonisa mais totika bomo wana ya komi monisa kake baconsidéra biso kake ba personne vivant avec handicap bazaka batu oyo batiaka biso basous-homme moko boye baza no classé ba soko yepona ya babwaki yango kuna donc esengo mingi tosepeli na vuva mu télévision na ndenge oyo azopesa biso lisusu maloba ke mokili pe yoka biso mokili pe mona pe ke ba personne vivant avec handicap bazali batu oyo bamonisaka pe na biteni moko boya batu ke bazalaka ka batu matondo mingi mais tomoni bopesi numéro na bino ya telefone te tamoso bandeko baoza na posa kobenga bino kolanda mosala oyo bino bosalaka nde bolobi ke boza ingénieur bango bakobenga bino mpo bakota na makanisi batonga na bino boyokani mpo eza na bato baza na makanisi ya kosunga bato. Matondo mingi numéro na biso mpo bozwa biso botie 099 99 94 061 wana soki bobengi na numéro wana bozwi biso mbala moko tata Musumari Sukisa Mbuta soki bobengi bozwi biso. Matondo mingi yo ndeko handicapé oyo ozolanda biso na eteni ya ndako yeba ete ekomi tour na yo kozala tour na olobi mpo émission handicapé epesi bino bainvitation bino nyonso bobenga na numéro oyo eza na se ya etando na biso bokozwa vuva mu télévision bokozwa Nemukenga Kabuya oyo wapi azali bongo molobeli na bino na bisika biso oyo bokobenga ye akosala bokasi ya kokoma na esika bozali po ete bokoka bongo na kokoba to mpe bokosolola nde mpo na mokolo mwa lelo tolobelaki ezaleli nini esengeli handicapé akoka bongo kozala na yango kasi tokoliki ete esengeli ezaleli ya malamu ezaleli oyo kobangisa bato te ezaleli ya kanda te mpo bato balobaka mingi ete na ngambo ya bapersone vivant avec handicap ekoma ondire eza naturel epa na bango kosilika kanda epa na bango ekoma ondire ezalaka eza naturel donc wana pe ezalaka choc ezalaka pe choc ya ba oyo ba injustice mingi tosibisa yango esalaka pe bato bongo mais toza bato na kati ya bato. Matondo mingi tokoliki ete bandeko balandi tolobelaki yango na bino bayebosi biso na nsima ya mangonga tolobelaki ezaleli nini esengeli handicapé azala na yango yo bakisa na ndako liboso ya société na quartier afandi na balabala azali na bakomi tokendaka na bebisika nyonso na bisika mibembo tokendaka esengeli ezaleli na biso ezaleli ya mabe te kasi ezaleli ya malamu oyo bakozwa oyo mpe ndakisa ya lobi na mokili lokola ndeko na biso bandeko na biso mingi oyo basala bokasi nde na bongo yo mutu oza na ndako komitika te lata na ezaleli ya malamu pamba te na émission handicapé na molobeli na bino Nemukenga Kabuya akoloba kaka akoloba tikino bomoto ya malamu ekolata bino na eteni ya ndako tokoliki ete mpo na mokolo mwa lelo ya émission handicapé tozalaki bongo biso moko te na tata Musumari bokoliki ete bomoni lolenge oyo alimboli kasi tokozanga te kopesa matondo mingi na baye oyo nyonso basungaki biso na makanisi ya malamu na émission handicapé mpo eleka bongo malamu wana tomoni bongo Nengwa Mbungu Sasi na Kivuka boyeli bopa akotaka bongo na vula mobateli
ya boyeli bopa pe bon to moni bongo mokambi bo pe ni milongo esika bozali tata mokeli apesa bino bokasi pe bongo bakambi banso ya kivuka boyeli bopa pe bongo ya religion africaine mobimba to pesi bino longoni pe bongo mbote makasi na musala boy mi bozali bongo kosala kasi to kozanga te penza kopesa matondo mingi na oya bimisi biso kitoko liboso na bino boye oya monisi biso bonzenga lolenge bomoni to bimi kitoko boye ezali pona bango wana to moni bongo les superlatifs absolus mpose o wapi cameraman ya tata mokeli esika nyonso bokobenga biso na bango tokoya tokozanga te kopesa lisusu bokasi pe bongo libiki malamu na tata kwaku maisha esika bozali balongo basunga bino topesi matondo ya mingi na dipo ai mokambi ndombele botale topesi mbote na cordo kivuya topesi mbote na RP topesi mbote na ba mokambi kumungala 9 lumière topesi mbote na staff technique ya Vuvam télévision mobimba bozali penja ya ebele tika ete kimi ya tata mokeli kimi ya balongo na ngolu ya Fumukimbangu ezala okati ya mabota mabino tokutani na bino na poso oyo ezali bongo koya na manaka mususu ya sika na Vuvam télévision kimi ya tata mokeli ezala okati ya mabota na bino matondo mingi